Et puis quand Jibe a tient date na ye, il y a ça le wana ya 800 places. Ba louer bandi. Au lobby? Vous savez que ça clair, tu fais la mission Jibe. A soit conscience. Est-ce que tu as le niveau des choses naturelles? Oui, c'est naturel, mais c'est comme habitude, il faut que nous il faut que tu les mélango. Malobi na ye pona bayanga bayambinga te. Na koma na pona monde entier. Jésus venu pour et là faire rigola. Faire aya qui pona ba congolais ba côté doute. A commence ko pona ba tout. Parce que tous les mutu na monde la gaulois. Pourquoi sont ça amoureux à bonne musique? Mutu ça la bonne musique la fait. Pas na Congo. Monde entier. Mais l'homme c'est babi aussi configuration il y a 9000. Non, bah on m'a dit que ça 15000 bah Akiti, ce n'est pas tout il y a plus ou moins 12 000 ou 12 800 billets comme ça. Parce que Jibe Piana, sur Otali, tout le monde a 3 mois de belé, à Koufeli, 4 personnes, 3. À Koufeli, 5 ans. 5 ans, il y a une musique qui a Jibe la ciment. Ailleurs, au Koufeli, Zulema, Mouto a sali que l'album a souka à Jibe, c'est la succès. Normalement. Ouais, billetterie, sali bien, Nzambe, a tiki biso, bah, notre koumisa Jésus, à l'obisi ma banga. Comment ça? Nzamba tiki biso no biso mo ba to akidini ya lobe ya faire rigola to lobe ya des situations billetterie ke ndenge nini ndamba va susu no kimia siko ala musi mabanga ikumisa lipata etato la munana. Donc pour il a fallu bango bandimi. Donc je pense que le lot est sali bien parce que tant on les chaque fois à l'homme ça les kangwa bezo les kato les kato ba billetterie ke ndebe sangwe. Ils ba détater ba on dit maté ba mo kake et le faire ça produit na bino bo kumisa bo ba ba n'importe quoi ninga ba mesana. Mais ça lit bien. Bateau tout la avancement billetterie à faire rigolo ndenge bien qui négito ko ça ba kolote et ça même na ba profali. Ngeza ki yo. Baka o ezo la Jibe Piana. Olinga ko sali. Nangala kota ndako na mikangeli na lukelo nyanzambe. OK, Zulema. Donc là qui m'a dit liboso ya Jibe. Toi simbi orchestre ya Jibe. Na nenga na attaque chant, c'était Zulema. OK. À perdre des Zulema. Si quoi avec au père de moi non peut-être yenda comme ministre lobby, comme président lobby. Naebi ke boza ebele bokolanda biso partout dans le monde entier bozolanda Elvis Yafoulé Mbappé de la presse congolaise bakisela ngangwa biri chef terre nazawana vraiment pona kopesa bino kara le meilleur en tout cas au tal émission au partager au liker au commenter yo pena nous au s'abonner et comme ça là vraiment kitoko makasi en tout cas na profiter na occasion européenne mbote na papa Feli Bukasa moto amaele pourquoi pas dans le boss DG Gires depuis les États-Unis, Rolanda Bisso DG Gires depuis les États-Unis, à Rolanda Bisso na États-Unis, on a moni sous Maman Bibiche et où nous plafond les États-Unis, Maman Bibiche en tout cas, bola mounayo les cara et belé makasi. Nekara to lobaki actualité internet, na biso sous la lit to la mouki actualité sans raté, lelo liwa et repète sous coco. Nanda kuya BCBG ya Jibe Piana tout le monde a okufela ba musicien na ya wakili kili bala nana ki wa pena mais le côté na famille biologique na ye a aussi ko perdre moi na ye moko parmi ba na ye moko Océane atiki biso en tout cas ezo pesa passe to romeka ko solango bo mona ki na déjà na deux éléments bazawa to solango to sola pe moi mke makambu ya papa Hervé makambu ya billetterie ING Arena ezo kende comment sur la sortie médiatique, il y a Papi Kakol. Alors, que concert Arena Grand Paris, porte Boukanaki. Est-ce que c'est solo? Tout ça le couta. Sur la paix, sortie médiatique, il y a Pacho RFI, moi, Asum Kolonae, Abalukeli, héritier Watanabe, Toroyeba, pour la Nini. En tout cas, dans le côté on est à Zaboé. Dans sa table l'homme c'est moi salarié na ni mon colo aïe na go du dai aïe tu dois bonjour l'homme c'est mon colo bonjour l'homme c'est
Bonjour Elvis Yanfou, bonjour DG Giresse, bonjour na batu tout ba soutenir l'homme c'est dans un corps motomo Papa Félix Boukassa patala. Papa Félix Boukassa na lela père wana na ndenga mukete. Mutamaye le makasi ya. Ye pena kocha nga pena ndenge Elvis. Papa Félix Boukassa l'homme c'est yeyo. On t'appelle là yata moi linzake côté linga sanga bien makasi. En toi maman bibi patala, maman bibi chez où? Babi plafond États-Unis. Donc, il y a jour so kitiki chassa États-Unis donc moi y côté. La fois ça c'est. Peter m'appelle de les boss depuis Canada, na pesi mbote na JC Mavanga. Ah la gata Paris JC Mavanga. Prêtre ko sakanate mikona oboka na benge Pongo Aigle. Obi Richard Pongo Aigle a Zipo. Richard Pongo Aigle. So la tema pepu o zipa mi. Donc véritable Aigle. Eh wala pena golo ya tanga. Wala falite Aigle a falite. Bo fallait na Aigle. Fallait za combien. Donc tu comprends que na pesi mbote lisusu balobi na yemoko Hakim Pemba, mon frère propre que j'aime beaucoup. Donc voilà, Bazali, tu repères sa bombe dans cette émission. Restez branchés pour Maramboueza. Tout ça là, naye awa Gaulois ya ba chouchou les Gaulois. Ouais, Elvis Yanfou Mwabiri. Donc bonjour à tout le monde d'Abisso. Surtout abonné à la chaîne de Kitoko yo, je vous salue donc et ça bien de partager, bon liker, bon commenter et ça la bien. N'importe quelle minute en direct ya Maroc. Stella Castor, la Gauloise Stella Castor. C'est aux hommes thème mabé. Aux hommes thème mabé. Tilelo. Ponga na boa na pesi na Kombo. Mais au moins la tête. Stella Castor na do monete. Non, on peut ça Stella Castor forme. Nanga pesi forme nanga. On peut se forme. On m'a donné loba. Gloria et file étoile filante moi na moza zanga lisum. Soko tali pe bo lisum ezate. Stella Castor au Maroc. Ogi l'homme c'est na yeke na mito pe docteur Père Mouka ba fandi na ingénieur Edi. Voilà. Edi bolanda biso na pesi voilà. Mote baza tellement belé ba Gaulois tout bon na chute de Gaulois na pe nous mote sans oublier mon frère Blaise Imberto Dinatieti. Pharaon match na tête. Blaise Imberto Dinatieti faut bakisanga na suka mobali ya mandefu. Voilà, en tout cas, tu belé ton coach à coach on t'a raté dans la émission. Marambouza pena. Belé quand on s'appelle na chouchou les Gaulois. Chouchou les Gaulois et ça là qui on ndenge nini. Oyoki sango ya papa chéri akufeli lisusu parce que tu ko les azul les mesili te ma miso ka okite a tu ko kufeli lisusu moi na e océane et ta qui toza ba image j'espère que vous avez parents et ça là qui comment ouais na pesi bébé Deborah Souzaka na pesi ba mbote bébé Deborah Souzaka ba mbote na e omoni elo esala nga moi passive na mona ndire na minute de tika na les seuls musiciens na Congo les seuls musiciens au sala la musique. Dans les seuls moutons, mais les seuls moutons ça la musique on dirait que tu as fait parce que na début na yo on le ma moto le on dirait c'est to le na musique mais les autres to be on va les à côté na ba sangomo ça hors musique. Oui parce que toujours le bela pamba to moni na personne ba connaissance na famille BCBG Mobimba président na JB puis na papa chéri parce que tu dis que une des que tu as sécaté je pense que fait na biso na mito za na posa ya ba soutien bato ba soutenir moralement quoi moralement physiquement pourquoi pas spirituellement surtout spirituellement parce que ba message na mabete OK et l'autre c'est comme avec comme habitude et comme mabe baza bo umbo et l'autre côté il faut ndama isa ba l'homme mon bible que l'homme semble ba bible bien ndama pesa biso pouvoir ya otambo ya likolo ya ba scorpion ba nini c'est ça to ko na contexte que to ko tambo to ko dominer pe mabe OK vous comprenez et ça c'est que mabe dominer mais comme le contraire pas fait dans son mukulu on dirait ma anti valait comme dominer fait na biso par rapport à musique et liwa eza chose naturelle hein et comme il faut pas je vais pas la musique comme je vais pas na akundaka est-ce que tu roloba ni liwa eza chose naturelle et ya que mon comme naturel mais so comme habitude il faut que luka il faut que telemelango parce que je vais piana sur tali tout le monde a 3 mois belé akufeli tout bata 4 personnes 3 personnes akufeli Seguin akufeli Zulema akufeli ndeko na biso moi ça en pleine océane en pleine préparation à concert na ye vous avez que ça clair te fait na biso JB azwa conscience ami tout na ni les okomi non amona na misu muso amona na misu te ke badwa seke ezali une jojo ezali wanzambe za bamboyaka non oui ezali na créer lui mais il faut ça na moment OK na moment on peut sengeli vous comprenez pour JB so tala akufisi batu
presque bateau va couper le bateau va cher pour naïe. Très bien. Vous comprenez? Bateau va cher pour naïe. Pourquoi dès que Ségué comme le roi moi naïe à Liboso. C'est ça moi naïe Liboso c'est du Ségué. Aujourd'hui Zulema. Aujourd'hui de la biso océan piana. Donc ezelo moko eza bien te pe en plus ngana lo ba ngolo moko moni bateau bazo le carton midi pourquoi côté na wona ni jibe pe na que soit disant selon bateau que liwa ya bateau na so za mutu ya jibe c'est là ba missionnaire de ça là to pesa fa bozo belo moko na que so za fa misema le moko to pesa ba fort en nzambe to pesa ngo satan de bien filer je pense vous comprenez maman fait to pesa satan na lo kumuté parce que dans les circonstances nous avons agi dans conscient maman zo le 14 ans inconscient je pense que nzambe nous permettre voilà so jiba ko de skama posa maman zo salama so que ça mais nzambe nous permettre ça pour gloire net to toi ça le moment na nzela na sima nango bo tika pe na so le moment ya pasi to lukano collecte charge te micho très bien c'est maman le café pas on a conscience que pour nous comme na nga pour nous comme na moment moko boye et ça la bien voilà et ça la vraiment bien to tika nzambe moro asunga papa chéri en tout cas courage na yo papa chéri tu es pas l'homme saint. L'homme c'est et toi que parent comment on a un moment où j'ai besoin de traverser et ben on a balan musicalement bazo tika tika mokili bazo kufa et le côté ce qu'on a balan biologique et naïe bio peut être que homme de Dieu et là on y aurait bisa na jibe piano non étant que parent d'abord on a un souci à maman ou tu peux perdre moi na OK nazo tala motema ya maman ko perdre moi na 27 ans maman na ye na ebi na limité à l'aise OK nayebi ke ero mama ne aza ya kozoka très bien pas eza makasi différence ya mama na jibe eza nini jibe mwana azalaki mwa mosika na ye mais mama azalaki na mwana na ye très bien da affection mama azalaki nango epai ya mwana jibe azalaki nango te très bien yango moni nazoka na pasi ya mama naye kota jibe mpiana oui jibe azoka pasi oyebi jibe akufeli bato bazalaki cher misato balandani ndenge shusha uti koloba akufeli Segan azalaki mutu asimaki musique ya jibe na nsima très bien da akomaki lokola mwana ya jibe donc sui Segan aza te jibe azolela donc ezalaki mpe na kati oyo te ezalaki mpe ete mosusu jibe nga ntindi ya bana ya poto mbongo fo Segan mutaka kotiango na bansima bobelebele aye kokufela Zulema mutu asali ke album asuka ya jibe esala succès OK Zulema mutu asimbi orchestre ya jibe na ndenge na attaque chant c'était Zulema OK a perdre Zulema sikoyo aye koperdre mwana peut-être ye ndenge akoma ministre lobby anga akoma présidente lobby anga akoma soki nani lobby chantre appelle lisusu ayembaka et puis chantre de l'éternel OK donc toperdre moko ya bachantre kati na nkolo très bien donc je vais perdre bateau au bada pétété devant lui mais pourquoi qu'on perd des bateaux bada cher makasi bongo pourquoi yo mutu moko n'est-ce pas s'il y a trop mo perdre bateau bada cher nga zo mituna OK depuis que la chiba che date na ye ya salle wana ya 800 places ba louer bandi olobi depuis que la chiba che date ya salle à 800 places ba louer bandi oyo ba divers produit tozo mituna liwezo ou te pas ya producteur. Ah, l'homme saint. Toi, lui, c'était l'homme saint. Il faut pas le bâton parce que il y a des gars producteurs. Est-ce que tu confirmé? Tout le monde. C'est l'observation de ton. N'est-ce pas un producteur bando tu as ça loin à ce qu'on commet on t'a coupé la rade pour ça. C'est beau changer ça. Mais c'est que nous on porter nzambe correction parce que liwe za kana nzambe. Liwa be mutalu. Mutu yemo ba ben na liwa. Ben na liwa. Kasi yo le wanza même abata après taliba quelque chose na tout tout eza jour non te lelo ke no bichambelo bi na ko banda ko sa ne ali ko ya focus mi bwa ko kufa yesu ya mama sata ebisi mi bwaka papa kotinda ba ange ba ko alisi da kufa va ko la biso yeso buda aboya mo. Non, c'est pas ça, mais c'est bien le moi bien. On dirait presque banda basali wana ya. Banda ba non c'est makambo basal. C'est que oui. Mais moi il parlait non pas différent na makambo wana. T'es trop parler pas de producteur conseiller. Ce qui chiba un souci ka peut-être peut-être. Attends ba régler. Un souci ça on a pour ça peut-être c'est un producteur peut-être. Attends ba régler parce que bon déjà consommé. Oyebi ke tangu sega kufa. Yé producteur maloba loba na TV et la gita ki a cause appelle la sibaliwa.
c'est pardon tous na TV image ezali eza TV ba image ezali mais ye muta leka loba biloko comment yo muta kufeli être cher oza conseiller ezali idée no eza nini ezalaki yo baka oyo ezoyela jibe piana olinga kosala nini nanga nakota ndako na mikangeli na lukelo ya nzambe jiba lukelo ya nzambe mais on va que jiba lukelo ya nzambe amikanga ndako mpona beauté te mpo abenda bente aloba ete amikanga nde mpona lukelo ya nzambe mais ebo babombo akize indirectement yaza na nsima makambo wana meme yo si makambo ezokomela ezomarche te okota na ndako okangi ndako jiba kota na ndako asambela elobi ata yo moko apase ata na kirdam ata tubela akete mpo basango atubeli peut-être na kirdam na ye bato bakoki kodécouvrir eloko moko osalaka yango moto emema makambo mutu moko azosala bongo peut-être voilà tokovanda mingimingi na sujet te mais mpo toclôture yango chouchou conseil nini oyo okopesa na jibe piana soki aotala yo oyo ekofortifier ekoremonte moral non conseil moi je pense que conseil et après bakunda nanu na mitu ozala na droit topesa bacourage bacondoléance tolingake azala parce que naomona déjà naomi tia na place ya jibe piana naomi tia na place ya malgré tout bato bakoloba mokili koloba mais naomi tia na place na ye ke na mitu azopase bamoment ndenge nini bamoment difficile azopase nango kokufela bato ya chere ya bongo ya un an ya entreprise na mpe mwana so ekokufa na babiloba lobeso bamainternet eza ye eza donc omona eloko wana donc elali babiloko moko mpe ekomela biso na mama biso bagola na epoke toperdaki gigola ndenge bachargeaka fere gola osanti ke mutu moko nano ezalaka deya mpasi mpona fere bosiko plusieurs personnes boye ezolobama nde donc moi je pense que eza ngai nazondima teke eza basacrifice fe mosa osala selon nde bato bazosacrifice mpona sala oui stade de France minimiser pe sala ngo oui c'est ça mukie tango na $100 biso est-ce que yebi teke na sala analyse nga moko na dokota plus de 10 000 plus de 15 000 personnes oui c'est toi qui na régime la fixé toi bomi bato ponga so bien même biso ba ko benga peut-être ne to sala concept na to sala combat je to ko sala mo par exemple na sali wana oyeke to lekisa bato oui c'est mukie mais tu comprends ça la combat soki bato babake jiba lekisi baolekisa bato mpona azobeta nga bango c'est faux parce que jibe nde soki ezalaki tomona par exemple baeta stade défense de l'homme salobi to bayuwatolo bango quand même balobi par rapport ya retour ya roi ya werason et avec impact jibe mpe nga zonga na ndekakalkile mutu azotuna mitu soki pede jibe okalkile bato mutu aotumisi na misiki so aza mposa misiki ya solo okalkile bafere vous comprenez akalkile son te akalkile mutu akalkile premier biso na mokili ozala les premiers nani vous comprenez faire les premiers jibe les premières musiques congolaises na musique ya Congo eza na musicien terre aza pembeni na fere awa dans son cas dans 6e bon sur la première maternelle fere otike car omoni fa brigade otike car mulai omoni fali après otiki bene car nde omona mérité babina file na faut après Patrick Beckham voilà to yela dossier on a poto kanga parenthèse mon papa chéri question moko ye awa rapidement ngasa pour ça monia totuka mitema ya bato te tosula pena mitema bato te tomona ken piana après liwa ya abike ye maloba ne nganga aza prophète alobaki ke bandeko babela maboma te na kini olobi yo peso prophète ka po mona baliwa ya famille bato ya bamusu ya bino mo alobaki baliwa erolandana mais etikali rio eloko ebomaka te tâche nakoti kutu retraite mpona rio bosambela mpona ye naza na retraite abi baliwa ezali nde nabo nakoti retraite na 3 jours mpona rio de janeiro batouche rio te pardon ana deja boîte corne bi tokokonie mais okoloba eloko nini yo non mais ce qui est vrai est réel tozoseka eza nango mpona kosala mwa galerie na émission ezala bien mais eza na makambo bato bazomona baoloba vérité orchestre jibe fo bato babanga po ezoyeba te tour ekoyeba bato babanga comment mais tour ekoyeba kozala ya ata misien akosala te okende ndenge nini ndeti nga boso yebisinga okoma attaché de presse salata promotion orchestre jibe na kokima te bolongola baqualification wana bautia na orchestre
bolongola ba qualification bo katana tala Roger Nganda kolenga na émission po aloba makambo nana osaba biloko botika mais ya question ani na musaka a question ani na mwana akonda oyo Villain Bram te tozonga côté ya Ken Piana ko mona koleka te mais Ken Piana azane mutu alobaka na ye ya le roi Denis ça a na prophétie femme na tenter ka resimbi atante na so resimbi simbi Ken Piana pas tenter na ça ko benga na thème mzo benga petit lesi quoi ada petit lesi ala tambo na banini voilà normalement poto distraction ça comme surtout mutu na mukanda te trop parler à distraction te so tali a komi kubuka komi na na poto na poto bato bakakubuka te pena uta poto lelo aye to kutani na elobi kubuka non mdauti lufu asa privilégié mambo ebele na poto moi mambo ebele asala raté parce que trop de parler ça on a ba strate on t'a caméra ba n'importe quoi n'importe où voilà merci chouchou le Gaulois on est là tozana l'homme sain na chouchou le Gaulois bato bazo comprendre bato mususu ba boulon le roi combat kate oza combat kate dans tozo sala rara analyse par rapport ya marami oza petit cash par rapport à mamne kene merci na assistance ya Gauthier business en tout cas merci na Hervé Bosikapen na moni mizwa esali vraiment kitoko en tout cas Adida Lumumba merci aussi na Steve Steve Montréal en tout cas kitoko makasi to kanga biso parenthèse wana to so la siko parce que bino mbale bato ba mona bino ba di keza bato ba lobela ka faire gola billetterie normalement ouais billetterie sali bien nzambe atiki biso ba no to kumisa Jésus alobisi mabanga. Comment ça? Nzamba tiki biso no biso ba go to aki dini ya lobela faire gola to lobela des situations ya billetterie kenendenge nini ndamba va sono kimia siko ala musi mabanga ikumisa lipata etato la munene. Pour bato ya faire ya fali ba mo bandini. Donc je pense que le lot est sali bien parce que tant que chaque fois l'homme ça les quand besoin les quatre les quatre ba billetterie qui le boye ça moi ils va ba détater ba on dit maté ba mo ka ke il aurait fait ça produit na bino beaucoup mise bo ba ba n'importe quoi ninga ba mesana mais sali bien bato ba tato la avancement billetterie à faire gola ndenge bien qui negito ça ba golate et ça même na ba profali autre bato ba mon c'est impossible mais quand vous savez pas toi. Oui, comme si personnellement, comme ce n'est pas la première fois. Tout le monde qui a une sortie médiatique, il y a les pattes, sortie médiatique. Je précise bien que sortie médiatique et non sortie diabétique. Sortie nini? Sortie et non sortie diabétique. Mais elle fait une sortie médiatique. Oh, même tout le monde a dit. Pour faire mon abossé comme les chapeaux, Aïdor entre Aïdor, tête la félicité les padres. C'est la première fois, c'est le premier épisode. Tout le monde a dit là va faire ça, va ndima faire école à Gaza pour les plus populaires. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ok. Donc Vincent pour Aloba, on va continuer. Mais toi faire dire que va Gola va les belé. Na moi pour aller comme bon grave. Tout le monde a payé à faire. Na Aloba munoka bef, na Aloba moi ça lokola. Eza munoka bef mais ça ba loba fali. Très bien. Fala suma lobane ke kendo féliciter moi na mai na siko ngezaki kokoso po na ngai et asala ngo quand même bien ba biezo ke bien mais wana batu ba mona ra niveau critique à faire ouais moi ya critique à faire bena ba critique wana za critique wana ke mutema ba ba faire beta ba bali réel vraiment ya luma ba n'importe quoi lo ba faire mais yemo pe azu courage alobi yango ke ba biezo ke nga encourager na seri pe na ba waro msuto na ba directeur pe msuba sala ko la ben OK ben ba tagini aba gola ba lo ba ke faire azu 15000 asuka wana ka vérifier à qui a vérifié là qui s'est fait ou a vérifié la sur mission à bateau début c'est qui a joué oui cas 7 je pense que on aura fallu en et lobby déjà 15 000 places voilà golo ba somba bien comme il se doit je pense que déjà sur de comme déjà 10 000 billets moins d'un mois ba billet font pas même un mois c'est que déjà deuxième jour ils a déjà assuré mais l'homme c'est babi aussi configuration il y a 9 000 non ba on va ndimi que ça 15 000 ba Kitty c'est n'importe qui a plus ou moins 12 000 ou 12 800 billets comme ça déjà oui. Félicitations, Bagolo, c'est bon. Faire un premier musicien, on a signé comme ça là, qu'on fait sa billetterie na 4 ya mois. C'est ça. C'est un risque, hein. C'est un risque, on peut taper demi-mois là, mon bibliothèque quitté. Parce que tu nous surtout qu'on fait la billetterie na la fin du mois. Pourquoi? Parce que bah dit que la fin du mois, bah salaire, bah somme bah billet. Ce qu'on fait à Fongola na 4 à mois. 10 je pense. Na 4 à mois, on a déjà plus ou moins plus de 12 000 billets. Donc tu dois comment à la fin du mois déjà. Sold out. Donc tu dois comment les 30 ans. Confiance ni fait rigola, c'est qui n'a pas eu qu'on Fongola billet na 4 à mois.
toyebisaka bino les très capital nalobaka eloko moko nalobi tolobaka eloko moko pardon Jésus Christ malobaka ayaka mpona bajuif malobi na ye mpona bayanga bayambi nga te nakoma nanga mpona monde entier eza faire egola faire ayaki mpona bakongolais bakoti doute akoma siko mpona bato nyonso parce que tous les mutu na monde aza gaulois pourquoi so oza amoureux ya bonne musique mutu asalaka bonne musique ezalaka faire na Congo monde entier mobima baza bagaulois po baza baamoureux ya la bonne musique voilà namoni kuna baosali sosina l'homme sauti lobelo mo lobi par rapport à faire pour nini faire Congo yo otuni assurance nini na kati ya moi mutu maka ce sont des gaulois ba encourager mabe tosepela bino te niveau bozosombela babillet bokobelisa bato maboma te baspiritas mpe bazosomba babillet namoni mo avancement semaine oyo 128 billets déjà vendus quand même ça va c'est affecté par Robinho peut fumuler billetterie déjà c'est bon 70 billets vendus payé il est 71 akamati ndani ye mo ndeta ngakendanga sombela 3 personnes voilà toujours clôturer awa toujours clôturer na mona tapesi da 5 invitations yo remettre conseil na salle muta côté le matabine si on peut yo ça comédie mais na mona sali suko d'habitude on a sur la conférence de presse on na poto ya côté le matelema et nabi Romi de lega na c'est la conférence de presse voilà donc clôturer awa tout le monde na mpanzi ya ko tolobi makambo ya héritier wata tout le monde a pensé hériter moi me cotiser pas tu réfléchis bien tu as biso makelela wa goga kuzana goga ndé danger héritier danger lelo bakandie ba pese mon promotion te asiliki boisu mukolo na lelo mobo après lena loba so tali pas tu réfléchis bien asiliki te pour pese lote oh pas tu réfléchis bien que ndenga zo kende poto héritier ko kocho pita ba système kwanza pas tu réfléchis ayebeke nde azokende poto hérité asilise makwanza akoti opita basise makwanza maboko wana azalaka nango siko makwanza esili te ayini hérité azosenga mbongo ya promotion azosenga mbongo ya hôpital ya makwanza elebana émission na etotuka bato mpe bato te eza vérité te tofingi mutu te yo yebi te le pocho yo fazana makwanza na maboko te yo yebi te yo journaliste mais ça milieu du village ça milieu du capital na minute au papa ko dans milieu du village te na yeba piye kaka azaki na machine ya fufu na wenza baluba oyebi ke bamama ebele bana bango babela likolo ya maboka ya pocho RFI aningi fufu tanga azosimba boye makwanza etika na fufu pocho RFI soki moni asalaki promotion ya scène musicale na Belgique asaka ngono je pona esika monter nani pas tu faire les gars asengi mbongo pona nini ezaki no début abina mekanan mais soit monique ministère ou héritier a mérité faut passer parce que conseil de promotion faut mi bon matin tout pota azota 1000 personnes soit le ça oui papa conseil héritier promotion dans chaque café moi héritier moi j'ai fait de sous à rato ba gola boso bien héritier et ça ndebo ba mbeko faut beaucoup de porte par porte pour aza ministère aza dans tout musique aza c'est difficile à vendre. On veut hériter pour me somba billet. Il faut que ben la entreprise au battre ça. Bon bon deli ba chef ba entreprise bon bon 50 € ya billet. Beaucoup de somba la. Pas de faire mon que non c'est sous non pas de faire mon que dominant les sous difficile. Donc na so sous permanent zo ki na nino me ba na bon cette fois-ci faut aller là moi taper dans changer ta façon au sel là promotion parce que ministère héritier ça doit pas passer difficile. Et pour héritier alors ndunda moko donc voilà donc c'était la biso wa émission vraiment esili awa en tout cas rapidement oui to kacha to bato bo sepele émission bo tia biso ba commentaire voilà so lingi so bazonga bo tia nga ba commentaire et ça vraiment bien encore malo bezé pas na yo deux personnes rapidement ouais deux personnes gaga na pesi c'était la Castor bambote la grande gauloise la soukisi na yo pour na père ressources ça non c'est na bato tout baza problème na mituka ozobela fièvre malaria bokende bisika mosusu boleka na 4e miki na garage CC motor et pas un maître Cédric entretien o basaloni na mutuka toute chose à mutuka même mutuka chargeable
bazobongisa yango donc oza problème akobokisaka pine nakidi bapokuta chouchou wana afungoli quand même pine bébé apeti mpe amanja malamu donc napesi mpe maître viki bambote maître manda CG na biso babi CG divin napesi bambote sans oublier napesi mpe le grand gérant na la divine wana na Lemba Terminus, Bobeta tout on est beaucoup dans les merci. Yannick Maboué. Merci. L'homme c'est 3 personnes rapidement. Tenga apesika mbote na batutu batali biso surtout et les autres. Et les autres. En tout cas, na pesi mbote na Ismaël Poutine, na pesi mbote na Mama Bibiche et unu plafond. Il y a États-Unis, on est États-Unis balingara to bima. Pour ça bimikara. Moi, je continue aux États-Unis. Donc, en tout cas, la personne qui est Papa Félix Boukassamoto Amaele. Merci à tout le monde. T'as l'émission, partagez, commentez, likez et ça la vraiment bien. Si vous avez commenté en ayo. Au coup de l'émission à Katikati, bandé on est bandé pour comprendre ma minute soli. Au coup de un peu na souka, bandé on est bandé pour comprendre ma minute soli. Et ça la vraiment qui te remarque même pas toi commenter. Toi on a les sous et ça la vraiment qui te on a la bino tout le monde dans prochain numéro.